Mbote banandi MDG TV mafuta ya sika ezali wa bino mère Dorcas la grande dame kaka ndenge tomisana ya kopesa basango mpe kopesa conseil to lisusu lelo mpona kosolola bandeko nzambe apambola bino. Bandeko lisolo lelo eza nini kaka nde bato babengaka biso kaka nde bato batunaka biso mituna batindeli biso bavideo bafoto ya bamusicien oyo ya biso ya Congo bakodefilaka kokenda kobetaka baconcert na Stade de Martyrs. Me na bafoto yango bandeko batindeli biso bamusicien wana o nyonso kobanda na wenge pardon toyebi na ete awa wenge esanganaki babonchik boncha bakendaki kobeta na Stade de Martyrs. Mais avant bakenda kobeta bandeko bakendaki komona prophète Konde. Toyebi prophète Konde ya église Liloba, église oyo bamelaka bapetrole na mai na jus basopaka yango bisika nyonso na ndako. Toyebi toyokaka lisolo ya église wana inspiration to mpe révélation au prophète azwa e batambolaka na yango ndenge wana po baliaka misuni te baliaka mwa biloko ebele te selon révélation prophète azwa. Bandeko wenge avant bakende kobeta concert bamona prophète Konde bakenda epa na ye bakangamba bafoto bona epa na ye donc bakenda komona ye. Je sais pas si c'est dans sa maison to mpe ezalaki na église, mais ce qui est vrai na bafoto bomona na bilili bavandaki ensemble na bango. Bon, wenge comme bazalaki ebele bandeko foto ya moto moko na mosusu elongo na prophète nde peut-être moyen ya komona to mpe kozala nango mpenza eza te, mais tomonika foto ya ensemble général bango na mosele na nzambe. Mais na bafoto ya baindividu bandeko oyo bazali bango moko bachef d'orchestre tel que Fally héritier kaka nde bakende kobeta baconcert na bango bandeko bango mpe bakende komona prophète Konde. E na foto ya Fally Ipupa na babenga ngo nini pansement na loboko mutuna bato bamituna to mpe batuni biso eza bango mituna eza azokaki azalaki na pota to ezalaki nini. Na foto ya héritier prophète Konde na héritier bapesani mbote, mais wana siko ezalaki vice versa ezalaki ya tour oyo prophète Konde nde moto azalaki na pansement na loboko. Bandeko mboka elengi bolibisaka ye ntambo ya mokili omona makambo en fait elobisi baimage oyo elobisi baimage oyo etunisi mituna. Bandeko babengi biso balobi boye mère prophète Konde biso toyebi aza prophète. Prophète Konde aza chrétien, prophète Konde aza prophète. Qu'est-ce qui fait que bato bino botretaka des païens, bato bino botretaka des bato bakisi ya banganga, ils n'ont rien à voir avec Dieu, ni de loin ni de près, ni na makambo bango bazosala. Preuve tomoni baconcert ebomi bato bazokende koluka nini kuna to mpe bakokende kosala nini. E bapansement na maboko eza kaka coïncidence. Fallait azali na pota na tour na ye et comment il s'appelle et prophète pe tango héritier akendaki azali pe na pota tozoyeba te tolingi toyeba nanu to comprendre eza penza nini parce que toyebi biso nyonso bakongolais likambo yango nini ekoleka biso toyebi te to mpe tokoki koyeba te. Bandeko na ngai toye tosala analyse pourquoi motuna ezali pourquoi bamusicien mokili oyo nyonso bakokende kobeta baconcert
avant bakende il faut baleka epai ya prophète Konde. Bandeko kaka ndenge bandeko batuni mutuna ndenge mpe na kotuna mutuna en tout cas bokolimbisa ngai naza ta na ide te nazoyeba te mpe nazokomprendre te eza mpenza likambo nene. Mais par rapport ya badire to mpe ya mituna ya bandeko, essayons d'analyser un peu bafait kaka nde bandeko batuni to mpe balobi toyebi prophète Konde aza mosali na Nzambe. Qu'est-ce que le concert a à voir na ye to mpe na Yesu Kristu po bakenda komonaka ye avant concert? Est-ce que eza po abundela mpo na bango? Soki fo abundela mpo na bango bandeko boyebi Bible ezoloba na Hébreu je crois 11 que nous sommes environnés na si nombre na banombreux témoins de ce qui veut dire bapayon bazingaka biso bazala na bamiso na bapoche te o. Yango il faut tosalaka très attention na baacte ozopose ntango tokolata kombo to mpe kazaka ya bakretien ya bana na Nzambe ya baklisto. To analyser s'il faut prophète abondela mpo na bango to mpe bakokendeke mpo na losambo. Qu'est-ce que Christ a à voir na baconcert oyo ya bango to mpe na bango moko baindividu po toyebi yango ke ils sont des païens? Oui, c'est vrai baza baamo Yesu akufela il faut babika, mais oyo bango bakosala qu'est-ce que Jésus a à voir ou encore intérêt ya Yesu to mpe ya Nzambe eza nini na kati? Po soki bato bokoloba ke baokendele losambo yango nga nayebi te na connaissance na nga Nzambe akotaka makambo oyo aza na intérêt na kati. Nzambe akipaka makambo oyo intérêt na ya na kati. Bandeko oyo baba païen, donc ce qui veut dire étranger na makambo ya bonzambe to mpe ya christianisme, e intérêt nini oyo Nzambe na kati ya makambo na bango intérêt eza te. Etango bakemona prophète eza mpona nini? Soki mpona prière en tout cas tomituna prière ya nini parce que Nzambe aza te na makambo na bango wana. Sikoyo soki eza mpona prière te to soki eza na baintérêt ya Christ te parce que bana Nzambe te eza to marché bamo te to voile mpe bilongi te tolobi te ke badémon ou encore Nzambe alingaka bango toujours et ana posa babongola mitema babika. Mais tozolobela par rapport à la réalité to mpe ya vérité oyo ezali koexister dans leur vie et par rapport à bamakambo ya Nzambe. Soki Nzambe ana intérêt te donc totie déjà prière croix. Ok, sikoyo soki eza makambo losambo te nde eloko bato baolinga bayeba eza makambo nini. Bandeko toyebi congolais na spéculation en tout cas bato ebele balobi na bacommentaire ya bavideo mosusu namoni na batiktok na bayoutube partout eya na bato ebele bazokamwa bato ebele bazoregrete bato ebele bazoloba certainement bana bango ka bato moko bato baoya kokosaka biso mpo bango bato ya Nzambe ekomi susu na makambo oyo ndenge nini ye aza prophète eza nini azosambela concert réussir or concert toomona bato nde bazokufa donc c'est que ye mpe aza na kati ya likopa donc bamakambo ezolobama ebele. Bref les amis, ka ndenge nayebisaka bino chaîne oyo ezalaka mpona koedifie bato mpona koconseiller mpona koteya e neti toyebi te neti toza dans les bruits toza na bouillard tozocomprendre pe te makambo yango eza nini. Conseil oyo nga na kopesa to mpe na koloba na bana na Nzambe eza ke faites très attention. Ka ndenge nayebisaka bino bandeko na conclure te mais
naopesa conseil. Nalobi te ke songolo pakala za ndoki, mais naopesa conseil. Par rapport à makomi na Nzambe. Parce que Bible ezoloba na biso, par rapport à bato bako créer ba scandale, nous devons sortir du milieu de. Et Babylone on est ya boye, ya baboye, ou ezo créer scandale, ezo lobisa bato. Jusqu'au point roya koloba makambo mosusu, ou ezo kende kofinga Nzambe, to pe kombo ya Yesu. Na olobaka na bana Nzambe, faites très attention. Kobenga mutu mosali na Nzambe te parce que balobi a mosali na Nzambe to parce que mibengi mosali na Nzambe. Kokende na église te po prophète aboga to po eboloba to po ateyaka bato tika masumu. Mosali na Nzambe bayebake na parir extérieur te, mais mosali na Nzambe bayebake par la révélation. Tu vas entrer en contact avec qui que ce soit. Tu as besoin de la prière. Tu as besoin d'une communion, je sais pas. Et moto na Nzambe wana, to pe problème dans la situation na ngai. Namona bato belé o ka longwe poto ke Afrique. Pour que luka songolo pakala basonga babondela bazongisa basala bo même to zongi résultat ezate. Et bele ba okwana mabo banganga. Bele ba okwana ba piège ezo sa pasi. Mais tellement mamio soza koloba te. O ka botala kana musika. Neti ndako ba voisin zozika. Ya on a koloba na yo surtout yo envie ya basel na Nzamba Congo et Afrique. Parce que bato bamona ke kuna ne Nzamba za na poto Nzamba za te. Ya mabete. Mais avant kokota en contact avec mosali na Nzambe songolo pakala. Bondela to pe lukelu nya Nzambe a confirmé effectivement cette personne il a Dieu. Parce que tant tozo vivre confusion ezali na niveau ke yaya keba obenga nganga mosali na Nzambe. Keba obenga ndoki mosali na Nzambe. Parce que a prophétisaka. Parce que ateyaka tika masumu. Parce qu'Azaboé, parce qu'Azaboé. Ça là très attention. C'est vrai, mais ça dit beaucoup et ils ont ça la choc, ils ont kamoué ça, ils ont lobby ça et confusion ils ont kota na mitu ya bato parce que bato bako comprendre te bato bazo yeba te bande on a Bible zoloba différence c'est kozala entre ba ya Nzambe na ba ya Nzambe te. Tant que tout le monde a différence, c'est ça. Mais la place de différence, tout le monde a confusion. En tout cas, il faut vraiment qu'on ait nos cima, qu'on ait vision malamu, qu'on comprendre avant au tchalokolo. Bandeko ba image lobisi, ba image kamwisi. Tozo linga biso pe toyeba le pourquoi o. Car ndenge bino bozo tuna ndenge pe na otuna na yebite mais na pesika conseil. Que tout ça la keba parce que tu vivre bataille suka o Yesu alobela makomi ezoloba na Timothée que ils auront l'apparence de la piété mais régna ce qui en fait la force et nge loboko mona moto amibengi pe mosali na Nzambe manganga o mona moto amibengi ateyo tika masumu mais moto mosumu o mona moto ateyo tika moyibi ye moko moyibi ko mona moto atiki tika lokuta ateyo tika mais ye moko na kati ya makambo wana. C'est pas ça. Nde moto azolakisa oke songola mosali na Nzambe bandeko. Bible ezoloba na biso tozala prudent. Bible ezoloba na biso tokeba. En tout cas nga nakokamwa parce que makomi ezoloba na ngai na 2 Corinthiens. Je crois na chapitre 6 na kota suka. Accord nini ezali entre Christ na Belial. Bible ezoloba rapport nini eza entre infidèle na fidèle. Entre lumière na ténèbres. Même Dieu, après avoir créé le monde, dit la Bible, il sépara les noirs ou encore les ténèbres d'avec la lumière. Tolobi teke, faut la binemi na bato ba Nzambe te. Mais néanmoins, il y a de ces choses-là. Quand on se dit enfant de Dieu ou encore chrétien, toko gain involve te, toko tazolo te. Ça sème la confusion.
ekomema trouble, soni, molili epa na bato toloba nini. Nzamba apambola bino tokomi na biso na suka bandeko na ngai. C'était ça. Conseil tokopesa na bino. Faites très attention aux soi-disant prophètes, aux soi-disant serviteurs de Dieu. Je vous aime. Abonnez-vous, commentez, partagez, likez. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Zambe na buya, olatike mo vanzina.